Bandeko na ngai mbote na bino ya mingi. Bandeko programme na biso kombo na yango Ana Nekongo. Oyo nyonso alingi atalaka ba video na biso akota na YouTube abeta Ana space ne space Congo avec K O-N-G-O. Soka koti na droite cloche eza wana, a cliquer cloche wana, a se enregistrer. Comme ça, akobanda kozwa ba video na biso nyonso chaque fois ekobima mbala moko komona yango ekozala na page na yo. Oyo pe alingi kosolola akoki ko atteindre biso na 0044 740 40 22 327. Wana ezali numero ya compte na biso ya Ana Nekongo. Et puis ezali numero na biso ya association ya ba Congo ya bana Royaume Congo toza nango awa na Angleterre. Donc souvent na kozwa na numero wana to na WhatsApp soko komeli ngai na numero wana toujours na kozwa yo na WhatsApp. Bandeko na décidé susu to sala mo video yo parce que to moni batu mingi babengi batu mingi ba tuni ba question ba oyo babengi to solole na bango na limboli oyo na ko limboli la bango. Et je pense que mingi toyokani ba comprendre ni nazali koloba ba oyo pe ba komini ngai na sali moi effort ko répondre bango ba mususu pe ba kanisa ki nini ke non na silika ki non na silika ki te na ba question ba tuna ki ngai mais na meka ko comprendre oyo mutu akomi bato mususu okomona akomi ye akanisi atuni question kaka nzoka nde akomi mabe alors na meka ko répondre ndenge yo komeli tamsusu yo moko ndenge komi sans okomi le comprendre te mais nazana iloko wana nzamba pesa ngai ya ko comprendre makambo mususu mais ezaka nango te ke na siliki donc na mika ko répondre ndenge yo répondre ngai bande ko ngai namoni mokili vraiment bazali déranger na likambo ya G5 ona lobelaki mais bandeko nalingi bo comprendre nga mbala mingi tango mususu nalobaka keno mundele alinga bato mwindu te okomona mutu akomelinga afingi nga alobi na ngai yo bindele balinga bato mwindu te mais pona nino zongi te otika mboka ya mundele. Alors bandeko nalobaka teke pona finga mundele mais nalobaka bino nani boyete na biso to ya déjà awa biso pe tozalaka lokola bino toyebaki te oyo mundele azalaki tito komi awa. Donc di fait ya kovanda na ndako na mboka ya mundele elobi te ke mboka yango na lingi yango to nazolinga bango batu ezali simplement ba condition musu ya mike ko senga ke tikana na profiter ba condition wana ke na zonga. Mais il l'obite que tous vivre à un bonheur. Les gens n'ont pas de bonheur. L'exemple année, tous parler sur G5. Namoni bande comme sous oya biso mo ba siliki nanga. Est-ce que bitine G5? Alors bandeko tango mususu tango tozo limbola na proverbe na ba verbe. Bandeko oyo nazali koloba ezali ya solo. Bandeko tozali na misu poto monaka. Ndeko na ngai misu eza kolakisa yo omona po yo ozo mukano to bongama. Matoi eza koyoka po esunga yo. Est-ce que oyo yoki yango miso emoni? Est-ce que yango ekosalema? Ndeko na ngai monoko ezali po oyo yo moni na oyo yoki
mais moninga oyo ayoki te amoni te mpo yo oyebisa ye tina ya biloko misato wana yango wana ndeko na nga bandeko na ngai oyo nalobi na bino ntango mosusu bino boyokaki yango te mpe bomonaki yango te lokola naza na munoko ngai namonaki mpe nayokaki yango nde nayebisi bino yango na tina nasali bavideo wana nyonso bandeko oyo etikali nalingi bino mpe bomona boyoka bobanda koreflechir bandeko oyo ezali mboka ya mundele nabandi kopesa bino réflexion soki botali bamboka na biso na mboka ya mundele bokomona différence tozali la pauvreté bango baza avancé mpo kolala kolamuka bazokanisa oyo bazokanisa batotia yango en pratique biso lokola tokanisaka lokola bango te totiaka en pratique te oyo tozokanisa yango tozali na condition toza na yango bandeko yango nde bomoni bango bakomi na G5 bakomi na génération ya sika bakomi na 5e génération mpona baoyo bazalaki na besoin bayeba me G5 kino badita ndeko oyebi ntina ya G5 te ndeko nazolobela ntina ya G5 te me nazolobela oyo ezali na kati ya génération 5 yango nazolobela yango wana nyonso oyo eza na kati tozobenga yango génération 5 yango wana naza koutilize G5 na anglais to G5 na français to na portugais to na monoko mosusu bandeko tomonaki likambo oyo epai ebandaki bandeko nazokosa bino te tozokufa na coronavirus te nalingi bo comprendre coronavirus eza nango kaka momoko sikoyo bakomi kokabula yango okoyote virus corona mais ezaka nango momoko ntango bakomaka na badesinfectant bakomaka yango coronavirus mpo eboma babactérie parce que badesinfectant wana ezali mpo eboma bavirus te eza mpo eboma babactérie donc sikoyo natie bino na l'épreuve bozwa badesinfectant botala yango na nsima vous allez comprendre que ezali mpo eboma babactérie donc okozwa kaka bakisi wana ospray yango to otie na elamba opalusi ebomi bamicrobe nyonso to wana bandeko mundele akomi na teknologie mosusu mais teknologie yango euti epai ya bachinois bachinois basali teknologie oyo bandeko soki bomonaki bato bazali kokweya na Chine ezalaki baeffet ya radiation wana ya bacable optique bafibre optique mpona développement ya teknologie na bango oyo tozobenga G5 o G5 bandeko ntango bozomona bato bazokwea na nzela na Chine na ntango ya kwei ezalaki ya solo toyebi ke na bareseau sociaux makambo ya lokuta na ya solo ezali me wana ezalaki ya solo parce que bachinois baalimentaki G5 na bango na bafibre optique wana batiaki mpo na vélocité ya nini ya bacommunication na bango ekomi plus rapide ke ezalaki avant bandeko na ngai batie bapoto na teknologie oyo ya sika ezali capté par bapoto oyo eza kobwaka yango kati ya mopepe eza lisusu teke oyo bakable koya emati na ndako batieli yo box kuna epesi yo bawifi eza lisusu bongo te ekomi direct donc ntango bapesi yo telefone ezali codé bandeko na ngai est-ce que bozoyoka liwa na Russie natuni bino est-ce que bozali koyoka baliwa oyo esalema awa na poto na Russie bozoyoka yango te pour Russie teknologie ya G5
batiango kaka na armée. Donc militaire bazo utiliser yango. Mais pays ya Russie bazo utiliser yango na noté. Mais ba câble ba fibre optique batina bango yango parce que ekoboma. Donc bazo batela peuple na bango. Bande ko ngai na Suède batie ba fibre optique. Mais gouvernement abimi a annoncé na peuple il faut chaque mutu aya batie chip na nzoto. Basala ngona tina. Ba sudo pe ba kokele bon ko sala ndenge ba pays musu européen bazo sala. Mais ndeko na ngai ba oyo bazo kufa c'est parce que technologie na bango ezali avancée. Ba monaki déjà ndeko na ngai biso na Angleterre ko makambo oyo esala malelo ba anglais ba bandaki dia ko suggérer likam ya chip. Déjà ba journaux dia bandeko koma yango ba peuple dia bandeki dia ko boya yango et ils avaient compris que ce qui ba ke na bongo peuple a ko accepter yango te. Yango na ba sacrifier peuple. Bandeko vous allez obligé bondi melangate on azoloba. Mais kolo a pesi biso misu na matoi na réflexion. On azoloba misu na biso ezomona yango. Makambo so nazoloba bozoyoka yango. Misu ezotanga ba journaux. Bino moko bobanda ko réfléchir. Bandeko bozali obligé te bondi melanga. Mais mokolo oyo boko ndimelanga numéro na ngai za wana. Boko melanga ke ndeko misu na yo ya solo emonaka. Bandeko bobosa na teli kam na lobi la bino. Nazala susu te. Mais soki simananga bomoni oyo na ebisaki bino eza ya solo. Bandeko bino pe lisusu bolo bakeno ndeko wana ayebisaki biso. Mais azali susu te mais alobaki ya solo. J'espère que na tango wana kati na bino changement ekozala déjà. Bandeko toko kufa ebele. Bandeko na biso likamoko soki ozali ko tia mai na mulangi tango mai ezali ko mata soki nani etondi te mulangi wana ezala na kilo mususu pe na quantité mususu. Soki mulangi wana etondi ekomaka na kilo mususu pe na quantité mususu. Bandeko tovandi na bandako parce que ba câble ba fibre optique bazako tia bazako alimenter yango. Donc ezali sous forme ya ba force moko électrique. Ezo pesa ba radiation zo salema. Ba onde zo pesama. Donc soki ba alimenter yango. Et kena ba câble après ça ebimina ba poteau za libanda ezo alimenter na ba na mopepe. Ba oyo bazako leka pene ya poteau wana. Mbala moko eza kozwa bino. Do tangu yo kei okena yango. Bandeko na ngai moto nyoso tu oyo azana maladi soko leki sika poto wana ezali ba onde ne zuyo. Parce que na nzoto pe umela nango. Donc ekokota na nzoto na yo sana maladi te evandi na nzoto na yo. Mais yeba ke partout yo ko vanda yango ezako s'évaporer ezako bima parce que ça ba onde ezako pesama. Et ça la radiation. Donc moto muso za pene na yo okoko transférer pa na ye. Parce que c'est la radiation. Bandeko soki muto ya pene na yo soki ese ezwaki yo eko zo yo koma à travers banzira to tambla na ba se wana pa yango ezali. Donc na toto soki ezu yo eko fana ko super 1 mois, to super 2 mois après ça e bandi ko réagir na toto na yo. E bandi sala ba effet. Ba kosu ba kama mike. Mais soki ekuti yo na bokono ezo beta bokono mala moko ça la 5 jours te. Donc soki ezu yo et remarquez na toto na yo mala moko e beti yango et réagir. Mbala moko moni et toucher malade wana malade moko bimi. Kosu ma pas anta quelques jours après et kati yo pema. Vérité yango wana bande konanga. Bande konanga soki ba sisi ko installer ba bloc surtout oyo. Donc ba mort et ko ba ko augmenter du jour au jour.
parce que bazali ko continuer ko tia ba câble partout. Donc chaque fois parce qu'on alimenter ba câble mususu puissance ya ba onde ya radiation ezako bakisama na likolo. Et ba mort ezako bakisama parce que mon peuple ezali pollué. Na ba onde wana alors ezako respirer yango. Ezako se manifester na kati organisme na biso. Ezako atteindre maladie la kati na biso ba moko ezako bima. Allez ezako boma. Donc ce qui ça dans nzoto na yo soki yo kufite mais soki muto za pene na yo pa yo transférer ba onde wana soki ye na maladie kati na ye ya okufa avant yo. Parce que tant que soyez et se manifester. Donc yangana bato senga biso to vanda na ndako to bimate. Parce que oko attraper yango partout. Bandeko na sengi bino botala ba poto oya G5 partout ba tie yango. Partout ba tie yango soki nzete eza wana pene nango. Botala nzete wana bona ngezi ya kokauka. Na pesi bino exemple moko. Soki on a lobi na kosi bino soki bo moni yango bo filmer te yango bo lakisa yango ke non muto oyo ba kize okosi. Ba poto yango mingi eza ya pembe boy ya kitoko. Okomona on dirait ba tia micro eloko moko boy mais après tout ça on a mwinda te eza na eloko moko te eza ka poto telemi. Yango eza ko capter ba onde wana ya ba fibre optique ya sikeye eza ko panza yango. C'est ça. Donc chaque fois ezali à côté en nzete. Okomona nzete wana makase kauki tetone kauki. Donc on est seulement exemple na ko pesa bino. Bande kona ngai coronavirus ya maladie ezate. Bangonde lokola bato bazo kufa balingi moi explication ezala justifiable. Donc d'où maladie à coronavirus zobima yango. Ezo mabatu. Mais coronavirus ezala ngo ba bactérie ka ya pamba. Donc ba désinfectant et koko boma yango. Soki ozalaki na epai ozali infecté mingi na ba bactérie wana ekena bloc olia botuleki yango et ko piso kaka ba fièvre. Ou bien ba une sorte de maladie, lokola ba maladie ya moko paludisme, okoko silisa yango na ba chloroquine, na ba quinine, ba niva ekosila. Et non, ezako boma biso ndenge ezali boy. Bande ko ngai na Afrique coronavirus ezate, coronavirus ezalité. Nanu et comité. Peut-être beaucoup mona Nigeria parce que na Nigeria na yoki na ngai na Lagos et puis na Abuja il paraît que ba câble ya fibre optique ya G5 bato tia yango déjà. Il paraît que déjà site moko c'est sili déjà ba comme na Lagos. Ba bandaki na Abuja ba comme na Lagos. Bandeko tango bako alimenter yango vous allez voir des morts na Nigeria. Mais vous avez le coronavirus et vous avez la radiation, il y a G5. Bisous en Afrique, G5, coronavirus ezalité. Parce que ba câble wana tozana yangote. Na mona ki ndeko moka komelingai, abina kisasa ba câble wana e bandi za kokota, bato timulaka. Na yebite parce que nazana kisasa te. Mais ndeko na duke no yé déjà zomona que no, bato ba câble optique. Ba fibre optique na kisasa déjà na njili. Parce que bato na njili. Ndeko moko akomelinga bongo. Bandeko to réfléchir. Na poto baza kokufa. Pour la maladie wana soki coronavirus. Bongo bango basali ba kisi na yango. Basali ba vaccin na yango, mais ba préférer ba bango ba kufa vaccin wana et salisa bango te. Mais ekende ko salisa batu oyo basala ba câble optique on a te, ba fibre optique on a te, ba ko tshona mboka na bango salisa bango. Mais vraiment. Attaque ba vaccin wana pour coronavirus kuna ekomate. Mais pourquoi batiango awate po batala mbo na okufa soute? Bandeko na Afrique dans ba pays africains surtout mutu moko akufi na coronavirus oyo bandaki na Afrique azate. Oyo nyonso akufi na Afrique ayaki na poto. Asalaki voyage à poto. Azui yango. Azongi na Afrique. Radiation wana sali na nzoto na se manifester.
parce que c'est sur 2 mois par personne qui et vendre dans tout parce que c'est manifesté dans nous après kuna en Afrique malade des yeux kuna ndenge to malade de belé dans zoto allez tradition c'est manifesté dans état qui malade na mokale et bomi mais africains za kuna akufi na coronavirus bazana bango na noté ba torbe ba quelque en Afrique ba passer radiation parce que moi déjà ezo boma yango po et que na batu donc et quelqu'un kati ya nzoto na ye moi siko yebi maboye ezate bandeko yango wana naza ko meka ko expliquer bino moko bo vanda bo observer yango ndeko so atuni ngai ndenge bana mike bazo kufa te ndeko na ngai palobi bana mike babima te bazala bandako majorité o bazana libanda bazali ba mikolo biso lobby mercredi gouvernement anglais en Angleterre annonça que na télévision à lobby to comme na pic que maladie à coronavirus et que banasiko ko boma ndi ba lobby mais comment ils savent que y a une épidémie so que mais ndenge ba mama ko ba comprendre que non ba tawne de ka ba boma mingi te siko mikolo yo ba boma mingi na bana bike siko à partir de lobby na butu na bana bike déjà na ko kufa mais comment ils savent ça donc ba continue na ka maladie donc maladie en tant que zoboma ezo zela nani que non mikolo na mikolo yo na ko boma mingi te à partir de vendredi na boma siko ebele mais non c'est parce que ba fibre optique bango basalaki ezaki na une certaine quantité ba endroit moko bafongolaki siko yo quantité wana ya pollution wana ya bango ba pression ya ozaki likolo au fur et à mesure bazako koma pene ya kosala pays mobimba donc ba radiation ezako augmenter ce qu'on va comprendre que non ba radiation wana e bana ko kota tina bandako isika bana bazali donc e bana pe ko bomana bana et l'obité que non ikotika mikolo donc les mikolos vont continuer à mourir mais donc les adultes vont continuer de mourir mais après ça bana pe ba wana ko kufa donc bandeko yangala bo moni ngai na monaki ke na loba yango parce que na monaki parmi biso bandeko na biso mingi bakina bango ki ignorer yango komona pe abimi na epe donc awa en Angleterre batu bakufi ebele bondi belanga do mikolo yo batu bakufa ebele la majorité batu bakufa batu wana bazaka na malade bango na nzoto mais au moins quand on est négligent ça y est négligé bandeko soki radiation les yeux na nzoto ezali ko affaiblir fonctionnement ya nzoto na yo ezako beta ba veine ya nzoto mamakila soki beloko nini parce que donc ezako affaiblir yango mbala moko donc ezako sécher en peut-être ya on le terme nazoko luka ali mbala moko omona ebandio kosu mais ezali kosu boko ezali anormal ezali ba effet ba radiation ko na nzoto après ça mbala moko et créer asphyxie na batema na poumon na yo omona yo okay soki bakena yo na hôpital kuna na hôpital bakisi ezana yango te eloko bazali kosala soki komi na hôpital bazwi appareil à respiration batie yo mpo zaka moya ko respirer pendant quelque temps vérifier omoni kaka bon nzoto netre maladie te eza eloko ezoboma après ça baécarte yo kena okufa donc bazotia eloko wana mpo bozoma ya kovérifie batala soki oza na maladi mosusu oyo ekoze eloko wana soki bamoni eloko te directement bakomprendre ka donc eloko wana ebeti ye akokufa batie yo ya kote kuna okokufa mais maladi comme tel kisi comme tel ezali te mpona yango bandeko dès que bakokisi bafibre na pays mobima ndenge balingeli yango bokomona bakoannonce fo bato to bakende batia bango bachip na ntango wana tokufi déjà moto nyonso to akokende parce que siko tozobanga déjà siko tozobanga bato tokufa moke bongo ntango ekomisaki no ekoti pays mobima sikoyo tokufa ko bafourmi
Donc mbala moko to parce que à travers ba chip wana ba ko tia biloko ko sala mingi non et protéger contre ba radiation wana. Donc mutoki de mbango azo yango. Après ça ba technologie tout oyo et ye na G5 ba ko tia yango kuna na chip wana. Bobo solate il faut les sous ba développer ba carte visa. Vous voyez qu'à l'époque carte visa là qui ça on sort bon ouais. Le comment carte visa comment dire non so cheka likolo bo pantan ekei. Donc ndeko nangai ba ko tia biloko msusu oyo na ba lobité oyo et ko kota na ba chip wana. Parce que on a besoin biloko tout comment contrôler. Natala ki vidéo ya ndeko moko ya mwasi na yebite ndeko mwasi na soki azalaki na mboka nini soki na Congo to na pays moko africain na yebite alobaki c'est le moment biso ba africain to telema to signer mindele vraiment naki d'accord na idée ya mwana mwasi wana bandeko aussi longtemps tokotika mundele aya na mboka na biso akotrouver ba façon ebele parce que tu ba pauvre akona bloc lié bloc mike oyo toujours parce que parmi nous tozali na bato oyo baza mobilisité bayebi absolument rien de ce qui se passe au monde. Alors mutu wana soki bayeli $20 $30 namona ki bato moko bautiki na Gombe kuna bapesi bango ba $20 po bandima ba vaccin bato na bakei parce que ba volontaire baye bango moko te soki kofuta ngana kozwa vaccin oyo tofuta $20 andimi na Kisasa ba policier bazokende bandako ya bato ba beti porte ba policier baye allez maman tozobino makila ba bendi bato makila et les gens là sont en tenue militaire na camion ya police bazo benda bato makila na ba docteur na bango ba bendi bato makila porte mususu. Mais comment makama boy na mboka eko salema bomona wapi makila ya mutu babendi yango yo ole bafufuna tonda kele babendi ka makila ça se fait pas. Makila va benda yongo beso ka patira minuit oli a souté combinaison maite tima ko benda yo makila wana. Il y a toujours des conditions. Mais biso en Afrique comme ça c'est un baka ya bongo. Bandeko na Afrique coronavirus ou coronavirus ezate. Parce que ba fibre optique oyo ye po na technologie oyo Chine comme na bango bazana yango te. Donc baliwa esalami na Europe ezali causé na ba fibre optique wana. Bo s'attendre toujours te ko solati masque contaminaison te. Contaminaison ndengo za ko respirer kaka disa boye par exemple kota yo. Ndengo za ko tambula kaka boye bisika tu na diso ezali eza ko kota yo. Ndeko tozotambula kaka boye bisika ba poto wana toka ba radiation soko leki wana paf ezui yo na nzoto yo kenango. Donc yango ezali ko boma biso. Bandeko nazo meka kaka ko limbola yango. Ba question wana yo ya G5 bo tune yango lisusu te. Nazali ko expliquer ki na G5 te, mais nazo expliquer ozali kati na G5. Parce que G5 ezali génération oya sikeye, génération 5. Donc tout est la génération 4, tout comme la génération 5. Mais génération 5 c'est quoi? Ezali oyo basali na kati. Ba téléphone, bloqué bel, même ba kisi musu ko ya. Ezali inventé na forme ya G5 que kisi wana ezali liquide liboso, ba comme ça on comprimé. Donc biloko oyo niso tesalami na époque oyo, na génération oyo, il y a G5 génération 5. Bandeko bozali obligé te boyoka oyo ngana lobi. Bandeko toza na ndako to mibatela. Lokola en tant que africain toza ko croire na ba kisi ya tradition africaine toujours to lembate to sala yango. Batanga usi wana ba lemon wana to sala yango toujours ba garlic wana ba ai ba soki babe yango ndini oyo ko kota na maya moto ko cha mint na maya moto finiki vunga to continuer ko sala yango soki ça ko battre episode ko ngai to continuer ko sala yango et poussa biso na mikolo kuna mais bande ko ngai lelo bo moninga na lobi tam so lobi ko mona nga sute
oya komeli ngai tam solobi kuna komela nga soute pour accueillir parce que na air surtout eloko wana ekoko zwana nzoto ebomi yo toza na bandako tobima te tomibatela bandeko ezali conseil na nga na bandeko na biso baafricain soki na Afrique un jour tokangi bato bati koboma bango ndeko na ngai bokomona bakotika biso tranquille mais aussi longtemps tokoma mutu moko te tokotika bango baya et na bamikonzi na biso oyo akoma président mais il ne sait rien sur l'Europe ayebi na ye rien sur technologie mais azaki ne militaire akomi président ya pays azaki aventurier moko boye akomi président ya pays donc tobana kokufa parce que bato wana baza dirigé par les occidentaux et bato wana ba occidentaux parce que soko osali ordre na moto babomi yo alors moment que président a travaillé à collaborer na peuple na été à solaka na peuple na été donc rien est comme marcher en Afrique il faut un président à se sacrifier pour le peuple na il faut un président pe a copier be vie na ye bosali action ya grave ndela bangi bino mokolo toko bomba mindele na Afrique ke to lamu ki to kera ba passer bango ezala to kati bango ndela ko comprendre que no bato yo ba lingi biso soute ba ko sala choix obi ba tiki biso na profiter na biso obi ba ina ba armement ba bombarder biso mokili bato kufi comme ça il reste mais ceux qui ba sali yango na bamboka na bango il y aura aussi des blancs donc ça d'accord na ngote et il y aura aussi des noirs na bamboka wana alors to éviter ni ne ko salema mais je pense na d'accord na ndeka mo na baki c'est le moment to signer bango en Afrique na biso surtout signer bango le monde va changer bandeko bazo boma biso yango za mission na bango bandeko tika Chine azane liboso d'après nga parce que soki Chine a une puissance mondiale pamindeli ba kosuka Chine a fait bango pays bandeko beaucoup comprendre l'histoire ya Chine oyo mindeli basala biso en Afrique basala ko perdre ba chinois yango lelo chinois bakoma ko lia biloko bazo lia lelo pona passer au mondial la lakisaki bango bandeko mbote na bino bonne compréhension.